likolo na oyo ezali na mabele oyo eyebi mabomba mingi ezali te oyo nzambe moto azoloba ndeko na nga musulman totika kokosama ba $300 ezokende ofele ba 500 ezokende pamba bobatela mbongo na bino tiata swada kano na moske somba te elamba na yo lesa te bana na yo ba 500 bozokende futa ya ofele ya pamba nzambe alobi oyo nzambe kul Muhammad loba la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah andeori ya nzambe yeme tu oyo na likolo na mabele oyo yebi invisible ezali te oyo ayebi pe invisible azali te nzambe alobi wama yash'uruna ayyana yub'athun pe bayebi te mokolo nini bakosekwa nzambe akosekwisa bango mokolo nini bayebi te oyo nzambe azoloba yaza deux côtés take boye tout droit soki yoke nango deux côtés etali yo me nzambe azoloba tout droit 65e verset na suratu naml banda pai tobandaki toza na naml kaka nzambe alobi me soki makambo oyo nyonso esalamaka nalobi nzambe aza kaka moko nyonso boluka pai ya nzambe nyonso bopesa epai ya nzambe oyebi invisible aza te kaka nzambe oaza na makoki kaka nzambe me mpona nini bato bazokontinue kosala oyo bazosala wana bato basambeli bato basambeli basanza basambeli bamoi basambeli bikeko basambeli banzete basambeli bapapie basambeli batombo to bato basambeli me mpona nini ezoya boye bal daraka ilmuhum fi l-akhira bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun mayele na bango eza incapable ya koyeba ke nsima ya vi oyo tozali na vi mosusu tokovivre mpe makambo ezali kuna nyonso tozosala tokozwa lifuta nango tokosamba na yango bato bazokoka kokoma na kokanisa eloko wana te andeori ya wana bato bazali na tembe bamisusu bazokanisa ekoki kozala me baza na tembe bazobinge nanu bazomona neti eza ya so mpe koza balobaka kake to andimi balobaka na monoko me motema ezokoka koseratrape te na bazoloba na monoko finalement atikali na duti alors en fait soki eza boye te bazali bato baza baveugle makambo oyo baza na ide nango kutu teke ekoki kozala nde yango wana bato bazobonga bato bazosala oyo nyonso bazosala alors ntango bango bakoloba te bango nde bayebi te alors soki bayebi te se kozoloba nzambe nde ayebi te mpo nzambe moto alobi makambo oyo ke eza na motu te eloko te eyebi invisible en dehors na ye moko nzambe mpe bayebi te bakosekisa makan nzambe moto alobi sikoyo soki olobi oyo azoloba makambo wana ayebi te seke nzambe moto alobi yango nde ayebi te subhanallah alors ndeko na nga musulman tozwaki verset 59 tina 66 ya suratu naml to mpe les fourmis na français nde boye ndeko lelo ezalaki kaka jour soki moto atie makambo oyo na motu tenga yango ata 1000 fois yakola ozotanga ozokanisa ozotanga ozokanga lobi teke tanga 1000 fois mpo mona balinyo to nini ekitela yo te mpo kapte malamu soko ozokoka kokompre zongela penana makanisi ya kovanda makambo ekota na esprit na yo ekota na misala na yo okotikala mosali ya nzambe ya solo mpo okosangisa esu na eloko te okozwa bokonzi ya nzambe opesa yango mpa mosusu te misala no nyonso okosala yango mpo na ye makambo no nyonso okoluka yango mpa na ye okokoma bon musulman inshallah okosala reya te shirku wana ya moke ya kosalaka bato bamona yo ya kosalaka bato bayoka yo okosala yango lisusu te okozala mpe lisusu hypocrite te parce que moni force ya nzambe ezali okoka kokontourne ye te waaqulu qawli hadha waastaghfiru llaha li walakum waastaghfiruhu anni wa ankum an sairi lmuminin fastaghfiru llaha innahu huwa alghafuru rrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu tondi lisusu nzambe botondi na tosengi kimya na boboto na ye ezala likolo ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezala balibota na ye na bayekoli baye to bandimi baso bakolanda ye na bolamu ti mokolo masuka amin sima oyo nasengi na bino mpe ngai tobanga nzambe ndenge mpenza esengeli mpo tosangisa nzambe na eloko te kosangisa nzambe nde toke tina nivo nango ya moke nazosambela soki nasambeli te bape baomona nga mpe nasambela kaka allahu akbar tozosambela na kati okanisa nomaka misusu kaka bango baomona kozosambela osilisi pa boleki tena kaka bayebi kaka naseza misilima mpo nasambelaka nasala poto bon osambeli kaka nzoka ntango otikalaka yo moko osambelaka na yo te bato oyo lere koki donc une minute eleka te ntango koza sang même boza na réunion même boza ni ye atalaka kaka lere juste lere aswaleko ntango kozala ye moko na ndako 13h juste 30 14h 15h 16h même asirazo bateke koki 17h ti 20h nde akosambela le mosuku aye kosambela na 2h mais soki aza kaka na bato ye nde moto arespektaka swala malamu soko mikuti kaka mushi ya mungu wa moke parce que aza na ria wana nde ria komilakisa bato bamonaki ye alekisaka lera swala te osalaka ngo kaka pai bato baza ntango oza yo moko okibaka lera yango te problème donc évite kosalaka malamu kaka pai bato baza oyo osalaka te ntango oza yo moko mais soki osali kutu le contraire ça va encore ye aza kitoko mpena makasi ntango aza ye moko ntango aza na bato kutu bato bakomona neti mwa nde mwana ça va encore me kozala bongo te mpo bato oyo bazozwa exemple na yo bakoloba tel kutu asalaka boye ekosala ni bakoti yango or yo ozalaka bongo te eza kaka malamu ozala droit pai bato baza comme pai bato baza te itakillaha haythu ma kunta esika nyonso ozali banga nzambe oyo nde nzambe akobaki prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na awa tokozala susu na verset mibale misato te tokozwa kaka verset moko mpona koclôture mateya na biso tozwi yango na suratul mu'minun verset 117 nde verset tokoclôture nango awa nzambe alobi nini parce que kuna uti kosenga biso alobi soki yo oza na eloko mosusu ozotia l'espoir en dehors ya nzambe oza na eloko mosusu oservaka en dehors ya nzambe oza na eloko mosusu olingi eservaka yo en dehors ya nzambe alors nzambe alobi bo tellement koya na preuve te ozolakisaka eza na force wana nzambe alobi waman yadau maa allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu lkafirun. Tolobi suratul mu'minun verset 117 nzambe alobi moto oyo azali kosenga ensemble na nzambe to mpe en dehors ya nzambe azali kosenga eloko mosusu azali na preuve ya kolakisa te ke eloko wana ezali capable ya kosala makambo oyo azali koluka wana azali na preuve ya kolakisa divinité ya eloko wana te ndenge tokalifiaka bandeko na biso non musulman bazosambela mutu to bazosambela batu na kati ya bamusulman mpo bazosambela ya bango biloko bazali alors ke bale nzo koyeba te kozosambela nde nzambe alobi ozwi divinité mosusu en dehors ya nzambe ozali na preuve ya kolakisa kapasité ya divinité wana te par rapport ya maloba ya nzambe na ntoma na ye sallallahu alayhi wa sallam alobi moto wana yebake jugement na ye akokuta yango epai ya nzambe nzambe akotuna ye makambo ye azali kosala wana epuis amiyebelaka ke lokola kosala acte wana ezali kokomisa yo deja mécréant ezali kolongola yo na islam alors nzambe apesaka victoire te na bamécréant c'est que ntango ozozela jugement eza pa ya nzambe
miyebelaka déjà résultat ya jugement na yo ke okoéchoué okokota esika ya pasi oyo résultat nzambe aclôture nango makambo nyonso towuti koloba elingi koloba ke soki oza na eloko mosusu osala yo lukelaka pa ya nzambe te opeselaka pa ya nzambe te ya yo ibada opesaka bato bazwa na bango opesaka bikelamu ezwa nango ya yo ibada eza na bambanda ya nzambe nde bazwaka ngo te okabolelaka nzambe na bambanda nzoka si tolekaki makambo ke nzambe soko otieli ye mbanda na ibada yawelaka te akotika yo na mbanda na bosolola makambo ya ibada wana mokolo ya suka ntango nyoko yo abite ngai te ngai naza asocie na yo ya malamu mpo tosala corpe biso te soko okotisi 3e nga napendani natiki yo na oyo wana eza mpa na nga te luka motu wana mosusu yo opesaki osaleli nga ozoluka tela mo kende zwa mpa na ye nga naza nelongo kodevoir yo te nde boye kozala alors lokola ezali ndenge wana soki yo otiaka nzambe ibada na yo opesaka nzambe na mbanda yebake nzambe aza na kati te eza corpe ya yo na mbanda wana alors nzambe azozela kaka juge yo mokolo ya suka et jugement wana ekozala chaud place na yo na lifelo parce que soki otieli nzambe mbanda otikali musulman te oyo nzambe moto alobi Dieu merci cette fois-ci tozwaki quand même possibilité ya koimprimer une affaire ya 20 copies ya kutuba oyo ezali na extrait na arabe ezali na extrait na français bien que côté mosusu entre ngete compliqué biso mais au moins ça va vraiment soki mpe tokosala ngo plus lokola eza ekoki kaka kocontinue koya plus bandeko basalisaka biso na kocontinue komultiplie na banzi bakozwa kaka ndenge basalaka wana bakomultiplie panzana biloko nde makambo esengeli biso bamusulman to vulgarize eza mpona bamusulman eza mpona banwa musulman makambo nde makambo fo tolite nango bato bacomprendre toswana te tobunda te me biso nyonso tolite na seul objectif ke tokende kutana na paradis ekonore mutu moko te toyebanaki na jibril toyebanaki na ismail toyebanaki na hamza toyebanaki na abdullah toyebanaki na nani yo ozosepela na paradis omona ye ndenge azozika kuna azole ekonore yo te alors lokolo kolinga te ndeko wana ami wana souffrir sala effort awa na mokili lite alongwa na biloko oyo ya mabe lite alongwa na makambo oyo ya mabe azonga ayeba te oyo aza kapable na tu eza kaka nzambe bamusulman nyonso lelo à peu près toza soki komona makambo ya koreproche banon musulman te bambikudi te ala ebele na islam te ala ebele na islam au terme même ke ekomi okoki kosala dua te sanke obikula eza islam te ndeko na ngai bamusulman bango moko bakomi koluka posalelio fo bikula nano siko mpona bandeke oyo ezalaka na islam te eza masumu ekomi tabu parce que bongo nani esalaka ngo ndenge nini bongo nani esalaka ngo ndenge nini nani esalaka ngo ndenge nini tozobima na islam tozonga moto ayebi invisible aza te apart nzambe soki ti bantoma ya nzambe bazotuna ya lobi oyo ezala ange ezala nga ezala nani moto ayebi te kaka nzambe na prophète bango moko bajini Suleiman alayhi salam akufi combien d'années po baya koyeba ke Suleiman akufa kavanda kaka bo nzete kaka bo nzoka nzete kaka bo tesindi eza kufa na ye bajini kuna bazotonga kaka Suleiman bazosala musala bayeke tipona soki atomboki awa danger basiekle bango batonga kaka bazoyebaka azomona bango ntango ta ekoki mosala esili nzambe atindi banyama kaka oyo ya mabele bainsecte baye balenzete ntango a nzete lembi moto azalaki atelema biu akoe akufani kala dokinyukomeisori nde kotika na biso kala soki toyebaka invisible wana bajini bazolo soki toyebaka invisible nde toyebaki kesa akufa na ye